Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Et si quand ce message est au comme la biso na tongo na moi na pokwa na butu, ça dépend si ko zali okoyamba message yo. Tika tata nzambe azwa lokumu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, na eli biso message oyo nzambe apesi biso. Il y a très important biso bana na ye ayebisinga kende koyebisa bana nanga baye ba makambo po ba kabwana nango po batika kosala ngo puisque eza na ba répercussion eza na jugement oyo ekoya likolo ya makambo oyo nzambe ayebisi biso lelo oyo tosalaka ntango mosusu na ignorance toyebaka te yango na ye nango lelo nzambe apesi ngai message alakisi ngai na vision alakisi ngai na bandoto deux messages en fait eza message moko mais nzambe alakisi ngai yango na deux façons différentes voilà alakisi ngai yango na ndenge mibale apesi ngai donc deux ndoto bandoto mibale ba révélation puissante mibale authentique oyo nzambe apesi nga na memela bana na ye eza message ya bana na imbwa te eza message ya bana ya nzambe bayeba makambo to néglige yango te mpo nzambe akotuna biso soki toyokaki message oyo te jour à jugement puisqu'il y aura un jugement eza na jugement oyo ezoya nzambe akotuna biso ntango natindelaki bino message na mowumbu na ngai na instrument na ngai adasa boyokaki to boyokaki te nzambe akotuna biso yango donc voilà nga nasali part na ngai na ye na bamessage oyo nzambe apesi nga ezali sur biloko ya kolia sur misuni bamisuni oyo toliaka eza na makambo ebele nzambe alakisi ngai bandoto mibale eza esengo na kozwa délivrance na makambo oyo eza toujours choquant makambo nzambe alakisaka biso eza choquant nzambe makambo oyo ebombana oyo biso toyebaka te donc voilà na ye na bamessage oyo nzambe apesi nga alakisi nga badifférente misuni oyo toliaka ndenge batekelaka yango alakisi nga misuni epa oyo tobengaka bandibu baarabe révélation sur misuni na bango ya baarabe ya bandibu place tosombaka biloko epa ya baarabe bamusulman misuni na bango puisque toza na baboucherie mosusu ya baarabe oyo tokotaka tosombaka baviande epa na bango etout alors nzambe alakisi nga apesi nga message sur yango alakisi ngai mpe bamessage sur la nourriture place bazosala mabe place bazosuye biloko ya kolia donc nako expliquer ndenge nzambe alakisi nga comme ça to comprendre yango mais ezali sur les viandes toyoka mystère makambo esalamaka place batekaka bamisuni ya bandibu biso tomonaka kaka misuni bazoteka toyebi ndenge basalaka yango te alors ezali esengo koyamba bamessage oyo mais avant tokota na message na biso ndenge kaka napesaka bandeko na ngai vraiment merci na soutien na nyonso na kosoutenir mosala oyo papa apesi biso toza ebele baoyo babengaka baoyo baexhortaka baoyo batiaka baverset biblique mpona kosoutenir baninga nyonso tozosala bandeko na nga eza na miso ya nzambe amonaka nyonso eloko moko te ezalaka libanda ya miso ya nzambe il voit toute chose et il sonde les cœurs et les reins ayebi biso malamu me ngai naza kaka moto lokola bino ndeko na bino donc nasengi bino merci napesi bino merci na soutien na bino tika tata nzambe apambola bino na nyonso bozosala mpona œuvre na ye mpona nkombo na ye mpona bolingo ya nzambe na biso ya mokeli na biso tika pambola bino esika nyonso tu bozali amona bino bato bozali esika oyo baoyo bazosoutenir baoyo bakopartage bamessage mpo baninga mpe babika nzambe amona biso nyonso mpo atikaka te bienfait moko te ebosanaka na miso ya nzambe nyonso tosalaka tosemaka eza semence nzambe azongiselaka biso yango tika pambola bino na nkombo na Yesu Kristo mpe tokoti na message na biso ya lelo avant tout totiki yango na maboko ya tata nzambe abatela biso abatelanga na memi message oyo banda na ebandeli ntina suka abatela bino mpe me bien aimé oyo bozolanda message bozala protege mpe molimo na ye ebomba semence oyo na kati na bino mpe apesa bino discernement na nkombo na Yesu Kristo tobondeli totiki mama oyo
tika ete présence ya Yesu Kristo ezala kati na biso, makila na ye ebomba biso, ebatela nga mutu na memi message na bino bandeko bokotala message, molimo wa tata nzambe epesa biso discernement, amema ye moko, ye mutu akonvaincaka na mitema ya bana ne, akonvaincre bino na makambo oyo po eza posa, c'est la volonté de notre Père, apesa bino conviction, message oyo evanda na mitema na bino pe ebota mbuma, totia yango en pratique, surtout totia yango en pratique po ete tobika na jugement ya nzambe, po tosala plaisir esengwe na motema ya papa na biso, ya mokeli na biso, na kombo na Yesu Kristo abanda na biso message obanda na ebandeli ntina suka. Monguna oyo nyonso akoya po akombatre message oyo, akutana na moto ya molimo mosantu, akutana na kolo Yesu na makila na ye oyo eyungulaka, oyo epupolaka mabe, a distraire biso te, tobengani molimo nyonso tu ya distraction na kombo na Yesu Kristo. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, na koti na message mbala moko, puisque eza message moko, mais on dirait eza quatre explications o nzamba pesinga. 4 ou 5. To landaka to tande nzambe apeselinga. Donc, na koti na message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques temps, on peut s'en nous révélation d'autres nzamba pesaranga avant, puisque makambo nzamba sala ki saranga yango, na zwaka attaque moko boye nga moko na vinanga, na opesa sou témoignage nanga lisu mususu na suka po eza mibale. Na zwaki attaque moko boye na nga moko, nzamba a révélé nga na ndoto ke batielaki ngai eloko ya mabe na biloko ya olia. Batielaki nga eloko ya mabe na biloko ya olia. Alors ngai moko na loti pe na muto oyo asalaki mabe wana ye moko a confessé na ndoto. Mais physiquement na santaki nzambe kosala nga délivrance, na pesa témoignage oyo déjà que nzambe asalaka nga nini opération na ndako na vandaka ya cancer, na pesa ngo déjà na pesa na ba vidéo eleki na totalika na ba vidéo na chaîne na biso awa Mouvement TV to komona ngo, nzambe asalaka ngai délivrance ya cancer, alakisi nga l'hôpital eloko batielaki yo na ndoto na biloko akolia ebebisaki nzoto na yo dans le but ya ko détruire yo, dans le but ya ko boma yo. Alors nakumisaki nzambe asalaki ngai opération, na pesa témoignage wana ndenge esalamaki te, ezaka mwa parenthèse na zwi mpona koyebisa bino ke oui biloko akolia oyo nzambe abandeli lisusu ayebisi nga, nzambe asasa ekomela nga moko. Donc comme témoignage, biloko akolia ekoki kozala souillé spirituellement pour détruire yo. Soki basuye biloko na yo, batie eloko ya mabe na kati, yango ebotaka ba maladie. Toko esika wana. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nalali ndoto ya liboso nzambe azolakisa ngai na musala na ngai. Na musala na ngai, toza ba cuisinier, puisque musala tosala keza ya ko s'occuper na ko nourrir ba personnes âgées, kokipe bango, kopesa bango biloko na bango, donc toza na biloko nyonso wana, donc toza na cuisine moko monene, toza na ba chef na bango. D'après bango na culinaire na bango baza réputé. Voilà. Donc ba grand cuisinier toza na bango, puisque c'est esika moko vraiment réputé. Donc nzambe azolakisa nga na butu moko na lala azolakisa ngai na kati ya ba chef na biso ya cuisine, ba chef cuisinier moko na bango, nzambe azolakisa nga scène moko ya soni, scène moko ya mabe embarrassant. Mais comme aza nzamba bombaka likambo te, ayokaka pe soni te mpona kobimisa mabe, aza na esprit ya timidité te, il fallait alakisa nga likambo wana. Alors nalali nzamba bandi kolakisa nga cuisinier na biso moko na kati wana, na collègue moko, puisque aza muta cuisine te, eza ba groupe na biso pe ya ba aide-soignante, ya ba nini toza à part.
donc nzambe azolakisa ngai moto ya cuisine moko na kati ya bacuisinier na collègue moko ya biso ya team ya groupe na biso na kati ya cuisine mais bien aimé nazomona bango na cuisine nzambe afungoli nga miso namoni makambo basalaka eloni basalaka donc na batemps oyo bato bazalaka te nzambe azolakisa ngai lokwa cuisine eza monene na nsima kuna balalanaka na bango kuna basalaka bapasaka barapport sexuel kuna na kati ya cuisine nzambe alakisi nga mpe na scène nde ezalaka nde tomonaka na bafilme nde nzambe alakisi nga ayoki soni te mpo alakisa nga nalali nzambe abandi olakisa nga elekeli ngai namoni collègue wana nayebi ya mwasi na cuisine nini personnel ya cuisine wana baza kopase rapport sexuel na kati wana place bazopase rapport sexuel mais bien aimé dans le Seigneur eza esika biloko ya kolia ezali eza esika banzungu ezali eza esika balambaka epuis ye alambaka ye na groupe mosusu nde balambaka mpona kopesa biloko oyo biso nyonso meme ngai mpe naliaka puisque tozalaka na droit mpe ya kolia surtout ba weekend tozalaka na droit ya kolia tout le temps puisque to travailler wana biso tozodistribue babiloko wana kolia c'est plus facile donc mutu nyonso akolia na yeba eza interdit te alors ntango nzambe alakisi nga bongo nde nzambe abandi koyebisa nga boye tala bolingo ya nzambe mais bien aimé dans le Seigneur nzambe alobi na ngai adasa omoni biloko oyo nalakisi yo mpo mona makambo osalama na cuisine mpo mona biloko oyo boliaka na yo mpe mwana na nga oliaka biloko wana nyonso balambaka eza suye biloko nyonso ebimaka na cuisine wana oyo balambaka na bacuisinier wana nyonso na misu na nga eza en abomination eza suye donc ezali biloko ya kolia te nayebi ke nzambe na biso alobi tout est sanctifié tokoki kosanctifie biloko tosanctifiaka d'ailleurs nyonso oyo toliaka mais nzambe ye moko oyo nzambe alekaka po aloba seki ya eloko moko ya mabe makasi oyo nzambe aboyi esika wana po ayebi ke ngai meme kuna na sanctifiaka nyonso mais nzambe alakisi ngai yango mpona yeba ke biloko wana eza suye eza mabe ezokota na kati ya nzoto na biso mais eza biloko nzambe na misu na ye amoni yango mabe abominable. Alors nazwi message wana banda nzambe ayebisanga me bien aimé non napesaki message wana te po nzambe alakisaki nga ke ezali suye nakumisi nzambe banda wana nakoma na degu ya kolia biloko mosusu puisque namoni bango bazalaki ni nde babota bango na kati ya biloko ya kolia nzambe akosaka te alors nayebi ke eloko mosusu nayebi balimite na nga badiscipline na nga na kolia nini je sanctifie donc en fait elembisanga epuis nabangaki ndenge nzambe alakisa ngai toke na ndoto ya mibale po tokota na parole oyo nzambe apesi biso na discernement eloko nini nzambe alingi aloba nalali mokolo mosusu esesali quelques jours après message esalaki lisusu peut-être quelques semaines nzambe azolakisa ngai awa alakisi nga na bimi na ndako na nga nazokende na babenga yango ni baboucherie ya bamusulman ya baarabe tozaza nango awa nasala mpe bacourse mpe epa na bango deux fois surtout so nai nasala nanga biloko ya vite fait nalingi okende mosika te obie koumela te tozala na moko ya monene awa pembeni na biso ezalaka nango mosika te donc nakendaka nanga nasombi biloko nanga kuna epuis nazongi donc nasomba tu bateka biloko nyonso na baviande mpe batekaka alors nakomi kuna nzambe azolakisa nga nini nzambe bandi kolakisa ngai nakomi liboso ya boucherie bandi kotala baviande na bango nde batandaka na nini na bango wana alors nabandi kotala baviande ntango nabandi kotala baviande mbala moko me bien aimé dans le Seigneur nzambe afungoli nga misu nzambe aza bien afungoli nga misu kotala
ba viande oyo balalisi wana oyo bakati wana oyo basi balingi baservir bato esika euti nini esalamaki. Alors nzambe bandi kolakisa ngai bandibu wana baarabu wana nayebi mpe komba mondibu place euta te, nzambe alimbisanga. Baarabu wana bazwi bango bazwi banyama na bango oyo bakoya koteka. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant baya na banyama wana kokata yango kotekela yango bato basalaka toute une cérémonie, toute une cérémonie. En tout cas eza biloko oyo nga nayebaki te, nayebi na nga te, namona te, nzambe mutafungoli nga misu mpona mona. Banyama wana oyo misuni oyo batekelaka biso pour dire même leur commerce mobimba ya baarabe. Mais nazoloba sikoyo ba viande mpo nzambe azalaki spécifique na ba viande. Bato wana avant baboma banyama wana bakata bango mitu basala ba cérémonie, badediyaka ba viande na bango, bazodediye ba viande na bango, bazosala ba prière, ba incantation, bazopesa ba âme ya ba viande wana bazoboma, ya banyama wana bazoboma na nzambe na bango. Mais bien aimé dans le Seigneur, eloko nzambe bazolakisa ngai esika wana eza cérémonie oyo basalaka, ba incantation basalaka na ba âme ya ba viande ya banyama wana batindaka yango na nzambe na bango. Donc ce sont des viandes sacrifiées na ba idole. Tokokota nango na parole po toyoka makambo nzambe alobi na biso. Donc eza ba viande bazo sacrifier on a ba idole, bazo pesa on a banzambe na bango, bazo sala ba cérémonie. Eza ndenge biso tozwaka nyama te okatika ko bomi aussi toko bondela poto lia yango avant to lia toko bondela te, bango basala ba sacrifice. Donc viande o eza sacrifier âme wana po nyama zaka na âme ekeye pa nzambe na bango. Donc biso mutozo ya ko consommer yango après tozo consommer ba viande eza sacrifié na ba idole na nzambe na biso te. Po biso so to kata mutu ya nyama to pesa yango na nzambe na biso te quand même. Biso to sopaka makila te pona ko pesa na nzambe na biso makila ya banyama. Non, biso pesa makila banyama te. To kataka nyama soki nzambe pesi biso nyama to lia, to kataka nyama to katie to lambi avant to lia to kumisi nzambe oyo apesaki biso misuni wana. En tout cas na oyo nga na yebi bandanga na bando salela nzambe na yebisaki bino nzambe apesi nga ndoto moko ya ba vache wana memie na ndako, mais c'était une expression koloba molimo eza en fait âme eza esprit oyo nzambe alobai na nga na détruire po yende mutalinga détruire nga. Ça c'était tout un message. Mais biso ba na nzambe to sopaka makila te pona kopesa na nzambe. Avant to teke loko to sopi makila, non. Eza ba rituel, eza ba incantation, eza ba biloko basalaka avant ba ya koteka biloko na bango. Donc ti to sombaka biloko wana ba nyama wa misuni wana pa bandibu, misuni wana ezali dédié na idole na bango. Na nzambe na bango biso toye kokota na makambo toyebi te, to consommer misuni eza sacrifié. Eza biloko nzambe alakisi ngai. Nzambe alobi na biso alakela mama be azokosa makambo na kombo na ye. Nga nazokumisa nzambe po alongoli nga na makambo. Donc dès que nzambe alakisa nga makambo pesa nga courage ya kokata banda nzambe alakisa ngai viande na bango na somba yango suti pona comprendre lo ni basalela kango po eza na ba conséquences nazokota na ba conséquences nango eza na ba conséquences. Alors nzambe tanga alakisi nga bongo nazaki choqué nga nayebi ke basambelaka nzambe na bango oui, mais na point ya ko sacrifier banyama oyo bango babomaka wana po je sais pas po bateka ou bien po na bolingwa nzambe na bango ou bien po bateka mingi, je sais pas pourquoi.
ou bien eza na religion na bango na kondima na bango esengi bango bongo, je ne sais pas pourquoi, mais nakumisaki nzambe nabimi na pongi wana. Nzambe alobi na nga viande eza sacrifié mpo na tuni nzambe, mais pourquoi sikoyo but nango ezali nini, nga nasala nini, nakoki kosambelela yango ou pas, yango place nazokoma. Nzambe alobi na nga boye viande oyo ezali sacrifié na idole, yo moto osombi viande wana okoki koanile acte wana te. Nalobi lisusu, yo moto osombi viande eza sacrifié, osomba no na baboucherie ya bandibu, mpo nzambe alakisi nga te bato nyonso, mpo biloko nyonso tosalaka to toliaka, oui eya na makambo mabe ebele na kati, ebele na kati, me nzambe alakisi nga na ye na oyo nzambe alakisi nga na oyo ayebisi nga. Alobi na nga viande oyo eza sacrifié na idole, yo moto osombi okoki kolongola maloba wana te, okoki koanile acte wana te, pacte wana ye moto azoteka oyo asali na nzambe na ye, tu ne peux pas annuler ça. Pourquoi? Puisque oyebi makambo alobaki te, oyebi alliance na bango te, oyebi makambo elobamaki na kati wana toko ata osambeli mpo oloba nini, mpo nayebi ke bana nzambe ebele nazoyoka mawa mpo nzambe azolela mpo na biso, mpo na bolingo azolakisa biso makambo, me toza teti. Tout est sanctifié par la prière. Ah oui, tout est sanctifié par la prière, mais tout n'est pas annulé. Il faut qu'on y ait annuler ba acte, ba alliance. Wana eza likamususu, wana eza alliance, eza pacte oyo ya sali a dédié yango. Tozo kota na parole pona olobake. Acte wana oyo bana nzambe belé bazo ignorer, ba lingi ko comprendre te, eza condamnable. Nzamba kotika yango te, yango insister. Mais bien aimé dans le Seigneur, son azoé la biso ba message ezali po tozo kende. To leka na makambo te. To kota na mabe na 2023 te. Nzamba azo insister, nga nazo yebisa bino nzamba azo yebisa ngai. To kota na ngo te na 2023 to kota na mabe te. Po eza piège, 2023 eza piège po na bato ebele. Donc nzamba azaki clair, ayebisi ngai penza lobi acte oyo eza posé, pacte oyo basali, alliance oyo moteki asali na nzambe na ye, ndenge bango basalaka, biso tokoki koanila yango te. Par contre tokoki kobondela mpona biloko eza souillé, po toyebi te, so oza na yo na ignorance osombi biloko neti oyo ezoleka pa na biso, oyo nzambe alakisaki nga na cuisine na biso, okei ozwi biloko wana olie, tu ne sais pas, oyebi makambo asalaki te, yo osambeli na yo. Avant olia osambeli po oyebaki te, c'est ce que j'ai toujours fait. Na sali wana na sina umeli na liaka wana na restaurant na biso. Donc na sambelaka po na biloko wana. Po na yebi nanga te jusqu'à ce que nzamba alakisa nga. Na komi siko na connaissance ya makambo salamaki wana. Na yebi makambo asalaka. Na yebi pe nzambe nanga aboyi. Asa d'accord te na yango. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Bandoto na mibale nzamba lakisinga me esalaka makambo ebele na bomoi na biso, kaka biloko wana kolia, biloko toliaka eza na impact ya mabe ya kosakana te na kati wana. Premièrement il faut toyeba ke biloko oyo ezali souillé, biloko kolia oyo ezali souillé, nazo kota na eloko moko mais bien aimé dans le Seigneur bolanda mwa malamu. Biloko ezali souillé na biloko ezali sacrifié, ba aliment nourriture ezali sacrifié na aliment, nourriture oyo ezali impure, hein? Oyo ezali impure, na aliment oyo ezali envoûté. Eza différent. Yango na baki eza message moko eza na ba forme ebele, eza explication ebele. Eza na ba nini, ba moyen, ba porte ebele oyo ekoki kokotela na âme na biso et détruire biso. Donc tozali na biloko kolia oyo ezali souillé, hein? Tozali na souillé ni souiller l'âme. Les aliments qui suivent l'âme. Tozali na biloko kolia oyo ezali souillé. Soki na telemi mwa muke na sali parenthèse place wana ezali pe parole. Parole otoyokaka. Liloba nzambe otoyokaka. Soki ozwi yango pa ya mosali ya nzambe ya mabe oyo atambolaka mabe asouillé âme na yo. Abebisi âme na yo. Wana pe eza nourriture souillée. Mais awa nzambe azolebisa biso sikoyo biloko toliaka penza ya kolia. Donc
tozali na nourriture suyée biloko ya kolia eza suyée tozali na biloko ya kolia ezali sacrifié na baidole eza eloko mosusu eza deux choses différentes tozali na biloko ya kolia oyo ezali impure oyo nzambe ye moko apekisa biso toza na biloko ya kolia oyo nzambe apekisa biso ye moko eza na parole na ye na livre ya Esaïe 66 na verset 17 ezali mpe na livre ya bainterdiction ya baloi ya nzambe na nombre na livre ya nombre na livre ya Deutéronome so totali tokomona nzambe plusieurs fois apekisi biso biloko ebele na livre ya Lévitique eza na biloko biso bana na ye na balivre ya loi ya nzambe tokoki kosala te tokoki kolia te mais oyo napesi biso clairement ezali na livre ya Esaïe 66 na verset 17 tonotango totanga yango tokomona nzambe apekisi biso eza toujours choix ya yo mutu soko olingi koyokela nzambe oyokeli soki te tala nga namemi na nga parole ya nzambe namemi l'ainsi dit l'Éternel euti na nga te munazoloba eza na livre ya Esaïe 66 17 nalingi me bien aimé totanga Esaïe 66 17 pe ezali na biloko ya kolia oyo ezali envoûté na ndenge nini envoûté na biso bato mais bien aimé dans le Seigneur yango nalobi na kozonga na témoignage na nga mutu mokili mutu envoûtaki biloko ya kolia oyo naliaki epesa nga maladie donc batu ya mabe donc bandoki bazali na capacité ya koenvoûter biloko ya kolia envoûter biloko ya kolia epesi yo maladie physiquement pe maladie ebimi maladie yango ebimaka mingi na suka mingi ezalaka bacancer badiabete bamaladi moko bizarre batension o maladie ya famille bakokomisa yango bonzoka eza na mutu moko aza pembeni wana envoutaka biloko ya kolia nzambe nde na bolingo na ye na grâce oyo asala ngai mais bien aimé dans le Seigneur nzambe asala ngai grâce soki oza na ondoki pembeni na nga na okanga yo eza grâce don nzambe apesanga alakisi ngai ye na ndenge asalaki afungoli mpe monoko avoué e nzambe na bolingo na ye alongolanga maladi wana eza témoignage na opesa nanu nazwi temps ya kobongisa yango te mpo eza molai donc eza na biloko ya kolia oyo bamvutaka mutu aye envuta yango ozolamba mpenza boye mutu ndoki soki aza wana atali na miso alingi apesa yo maladi envoute biloko wana ebebi spirituellement epesi yo maladi oyo ebandaka spirituellement sikoyo ewumelaka mpo ese manifeste mpo eza stratégie na bango na oyela bino bamaladi oyo nzambe alakisi nga na bato na nga moko grâce oyo nzambe asali nga eza vrai bamaladi mosusu ezalaka spirituel okomona yango te bamédecin bakokoka yango te me bakomona yango na suka mpo raison moko valable ezala nasi napesa témoignage ya likambo ya cancer eza vrai mpe naza ngai moko te mpe eza témoignage nanu nabongisi yango te eza monene na oyebisa bino makambo ya maladi identité ya bamaladi nde nzambe alakisi nga nde balatisaka bato bamaladi maladi oyo esilaka te eloko moko ta nzambe eza na kati wana alors biloko ezali envoûté eza mpo ememela biso bamaladi eza biloko biso bandoki basalaka na stratégie na bango mpona kobebisa biso mpona koboma biso kodétruire biso kotikela biso bamaladi na ndenge bakotaka ntina batoilette nasi na explika ngo mwa moke oyo nga namonaki nga naloba makambo nzambe alakisi nga nakoya lisusu na témoignage wana pour vous expliquer makambo nzambe alakisa ye ngai na batoilette na biso ya ndako donc et puis bato wana na envoûtement na bango mais bien aimé dans le Seigneur ce qui est grave bandoki oyo banvoutaka biloko ya kolia bakoki mpe koenvoûte biloko ya kolia bakomisi biloko ozolia mosuni ya moto eza même biblique na Ézéchiel 11:7 na Ézéchiel 11:7 verset 11 na Ézéchiel chapitre 11 na verset 7 nzambe azoloba na biso boye azo expliquer ndenge viande ndenge bazoliesa bato viande humaine nalingi botanga histoire wana mpo eza histoire mobimba explication mobimba bomona ndenge viande musuni ekoki kokóma musuni ya mutu bazwi mutu bakomisi ye musuni bakomisi ye viande bible ebi na biso il n'y a rien de nouveau sur la terre nzambe na biso ayebi kindoki
donc eza biloko bandoki ba capable ya kosala bazwi musuni moko ya mutu babalusi yango musuni ya normal babalusi yango musuni ya mutu mpo bapesa bato mosusu bamalade na kindoki mpona kotransmettre mpe kindoki na bato. C'est comme ça qu'ils agissent. Donc voilà, wana eza biloko nourriture oyo ezali envoûté. eloko mosusu oyo ekopesa biso ekokabwanisa biso na nzambe oyo eza clair na biloko ya kolia eza na Galate 5 na verset 19. La gourmandise. Yo mutu soki okomi obèse ozolia sans calcul ozokomprendre te comment ozolia ozoconsomme ozokaka mposa kolia ndeko na nga luka nzambe bondela nzambe na bosolo aofungola o miso aolakisa o place biloko wana ezota mpo eza lisumu. Galate 5:19 eyesi biso ke bato oyo baliaka baza na excès de table basalaka ba excès de table baomona nzambe te clair nga te nalobi totanga nyonso mama dasa alobaka eza maloba nzambe nalobi likambo ya sika eza te na se oyo nzambe alobi il n'y a rien de nouveau sur la terre. Galate 5:19 eyesi biso gourmandise oyo ekomema yo na kodétruire temple ya nzambe nzoto na yo détruire yango okomi obèse okomi monene ya mabe wana mpo lia ko tu consommes beaucoup eza milimo. Mais bien aimé dans le Seigneur ce sont des esprits ozolia yo moko te eza loko ozolia sabato. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, pour ba mema on a lisumu ya ko détruire temple ya nzambe. Okomi mal à l'aise, osaka sune sengote, obeba, yo moko mimo na kasu kitoko te puisque oza conscient que obebi sanzoto nzamba pesa yo. Eza milimo. Eza pepo okabwana na nzambe. Eza excès de table, eza na Galate 5:19. Nyonso ekomama. Ma nourriture o ezali sacrifiée na ba idole. Nzamba zo exception na livre Apocalypse 2. Yiboto kamaloba nzambe mais bien aimé dans le Seigneur. J'en veux à toi parce que tu laisses Jézabel séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et à les inciter à manger de la viande sacrifiée aux idoles. J'en veux à toi. Nzamba lobi bien j'en veux à toi na bini yo na boyi yo. Po yo zo incité bana na ngai na basali na ngai balia ba viande sacrifiée aux idoles. Nzamba boyi eloko wana. Viande sacrifiée aux idoles eza ya bisote. Aboyi yango ndenga lakisa nga ba arabe wana bazo sala aboyi ngai na lia misuni wana. Po lobi na koki ko anile yango te. Acte bango basali na ba prière na bango na ba incantation na bango nayebi yango te. Donc eza makambu na bango. Nzambe yango alobi j'en veux à toi. Esprit ya Jézabel ezani neza esprit ya impudicité. Jézabel a mwasité. Nde tozwaka ka mwasi asemakiaka oui, azaki mwasi ya mwasi oyo azaki na molimo mabe ya séduction. Azaki mwasi oyo azaki ko séduire basali ya Nzambe. Mais spirituellement, na mibali baza na esprit ya Jézabel. Eza molimo. Jézabel c'est un esprit. Ou incitera bana Nzambe balia biloko mabe bazwa molimo impudicité. Po ndeko na yango na lobaki la nourriture c'est la parole aussi. Puisque Nzambe na biso aza lipa na bomo. Yesu aza lipa na bomo. Soki oza na pasteur ou aza impudique, ana esprit impudicité, achaka yo maboko. À transmettre yo molimo impudicité. Ezabile ya mabe o esouye amna yo e ko détruire yo o mona yo ko komi na kindumba eloko nzamba zolobela yango na Apocalypse 2 na verset 21. J'en veux alobi j'en veux quoi en vouloir eza ko yina donc nzamba alobi na j'en veux na lingyo te na boyo po ozo bebisa basali nango ozolesa bango ba viande sacrifiée aux idoles. Alors Nzamba lobela yenga pambate. Il avait raison de me dire ça. Alobela yenga pambate. Na comprendre tant Nzamba meminga na verset au Apocalypse 2 na verset 21 to kozwa verset na mobimba. A faire comprendre nga que molimo Jézabel ezana ba église. Ceux qui pasteur na yo azana molimo Jézabel ndeko na ngai tala na basini poto komi na suka. Nzamba zo loba na biso poto komi na suka to koma na makambo na décembre te.
nalobi yango su nzambe apesinga liste naosala mosala oyo nzambe apesinga nazoya na makambo ayebisinga place akoloba nange ekoki adasa tika ekoki nakotika mpo nzambe alobi nanga natika namemi awa oyo nzambe alobi mpona baame na biso ezala détruit te bapaster oyo bazolesa bana ya nzambe biloko ya mabe misuni ya sakrifie na baidole molimo impudicité mpo impudicité eza na Galate 5:19 tomona nzambe te les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux nzambe alobi yango nzambe azoloba boye tomona ngo neti blague lelo me tokokanisa maloba oyo mpo ntango ekomi na suka nazoba makambo oyo nayebi oyo nzambe alakisinga nzambe mpe lokola alobaka en parti nga mpe alobi na nga naloba makambo mosusu en parti nazoloba makambo en parti naoloba nyonso te mpo nzambe alobi na nga naloba nyonso te mais oyo eza l'essentiel loba yango bana na nga batika bana na nga batika kolia biloko sacrifier aux idoles et kodétruire âme na bango l'âme qui mourra. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Mais ceux qui perdre âme na yo komona nzambe ndenge nini. Omona nzambe ndenge nini. Nzambe alobi na Esaïe 66:17. Totanga yango na pesi sous verset wana. Totanga yango. Tomoni pe Daniel na Daniel 1:8. Daniel, Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et le vin dont le roi buvait. Vin ya roi na biloko na kolia Daniel aboya ki on nani Daniel a joie qui révélation. Il faut avoir la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nganzamba la kisinga. Alobi na nga mema yebisa bande ko na yo. Daniel aboya alali na butu Saint-Esprit atali se biloko na bise tala biloko nyo sone za souillé. Soko li yango détruit âme na yo. O bebi si bo moyi na yo. Kolia biloko na bango te komela pe ba vin na bango te. Daniel pa tosi nzambe puisque azaki ko tosa aboyi komela ngo. Aboyi kolia biloko a roi. Nzamba sali grâce a toucher mitema na bango batungisa ete. Ba sala ki Daniel a joie ki grâce ya kolia biloko na bango te. Et Bible yebisi biso totanga yango to kita que Daniel a komaki makasi. Bango nyonso 4 ba komaki makasi. Scientifiquement, spirituellement, traduire bandoto. Po bilo mususu et affaiblissera biso mais bien aimé spirituellement. Au mona ozulota su bandoto bien te, au mona oloti ndoto ekimi, oloti ndoto o comprendre ngote, oloti ndoto ba olando zoko okima te, okomi na lourdeur, oloti ndoto bazo abiser yo ba femme de nuit, ba mari de nuit, za biloko olia. Eza na ngolo musute biloko ozolia. Toza na tembe na makambo nzamba zoloba. Nalobaki makambo ba crevette bandeko moko balobi na nga crevette esali nini mais bien aimé bo continuer na kolia crevette ngana so comme ça